qui déjà. Ok, bonjour, na bato balanda biso na Télé 24, nde toyebisaki bino chaque dimanche toza na bino mpona kopesa bino ba nouvelle ya mboka na so toujours Congo RDC. Le temps natala signal, voilà. Je pense que 5 c'est 5 na bato bazolanda biso. Je pense que voilà, bateau balanda biso, je pense que 5 c'est 5 kuna sika bozolanda biso na ba etandela bino moke. Donc lelo dimanche nde tolobaki tokozala wana mpona kopesa bino basango ezoleka na Congo. Tomonaki biso nyonso tu basango eleki na bareseau sociaux, yango tozongi susu lelo nde komesana chaque dimanche na koleka émission na biso tokoloba mpona koexplike basituation oyo ezoleka na mboka, puis bana mboka bapesa likanisi na bango na oyo ezoleka na Congo RDC. Donc le temps n'a partagé voilà, le temps n'a partagé comme ça kota na za na ligne na bomesende boyebi toujours toza na Pape de Réveil et puis na ndeko biso Roger kuna na Ottawa lelo tobo salate keza journée à Pâques. Donc Télé 24 na équipe na mobimba et puis si bino bato bolanda biso kuna na banda kuna bino ba bonne fête ya Pâques na bandeko na libota mobimba boza kuna na yebike et si bosalaki mwa eloko ya kotumba pona la journée na biso ya Pâques kaka ndenge ezalaka na libota mobimba bokende après l'église ndenge biso tosalaka momesono tozongi na bandako mpona kokanisa journée na biso ya Pâques lelo. Donc joyeuse fête ya Pâques na bandeko nyonso tu bazolanda biso na babone na biso ya Télé 24 na oyo mpe balandaka biso na bokebi nyonso tu na pesi na maloba epai ya Pape de Réveil kuna. Allo Pape de Réveil, bonjour. Oui, bonjour ndeko Ale qui bonne fête ya Pâques, bonne fête ya Pâques epai na yo mpe ndeko Papa Roger et na balandi baso bazali kolanda biso na ntango oyo maloba omboka yo. Papa Roger, bonne fête à Pâques kuna esika oza kuna maloba mboka yo boni. En tout cas, joyeuse Pâques na bino nyonso na bao bazoloka biso na minute oyo. Joyeuse Pâques na yo ndeko na ngai Alain Kindeki et ndeko na biso motema Pape de Réveil na maman Julie na ebite so asa na émission, mais en tout cas na bino nyonso na ba famille joyeuse Pâques na bino maloba ebele moi discussion ebele donc tozali en disponibilité pour na bino, donc on verra qu'est-ce qu'on peut dire na petit maloba na bino. Oui, merci da bosani ko signaler bomoni toujours au deuxième semaine tozokende ndeko na biso maman Julie Lama azate lelo na plateau susu ndenge bomesana komona déjà émission tokoloba tozalaka toujours na plateau pona ko animer na maman Julie asalaki déplacement na libanda ya mboka kendeki kaka na ndenge musala lobi nango Pape de Réveil ndenge musala ezotinda ndenge akendaki pe na ba raison familiale ndenge akendaki mwa tour kuna. Mais Pape de Réveil so signaler que avant de retour parce que est un peu malade si côté moni ça va. Mais Pape de Réveil l'obité moi fait à Pâques peut pas bazan qui yo dimanche au le cas oui si bango le hôtel. Oui ndeko Ale yo moko ebite wuti na tangu ya hiver et tozali ko kende vers été printemps yango été tozali ko kende et changement ya climat nde sala ngai ndungu penza bazali ko sunga esengaki mpe lelo mpe na pema mais Papa Roger azalaki na posa na ngai et Télé 24 azalaki baza mpe na posa na ngai, donc il fallait kaka naya naloba ta 5 ata 10 minutes po te oyo balandi oyo balingaka biso oyo bayokaka biso bayoka ne fiske ata 1%
na mai banso oyo tozali koloba mpona mokolo mpona mboka na biso Congo maloba mboka yo. Merci beaucoup. Voilà, d'abandi balani so wana biso Pape de Réveil bosengaki de retour ye wana zongi donc tikali Mama Julie, je pense que semaine ko bana na katikata oza déjà na biso na azonga déjà na mboka Toronto pona ko continuer ba émission. Voilà. Tokene directement na ba ni na ba lelo makambo belé ya koloba makambo belé penza koloba mais to kotala avec le temps na bato ba benga biso bobo sanate ko benga eza toujours pona ko intervenir ezali 001 na bato bana libanda mboka 416-877-0966. Je pense que le meilleur on est les cas na ba télévision na bino na se pona koyeba nini pona ko intervenir na émission na biso. Voilà. Toke mbala mo na ba mwetali cour ndeko tolanda biso na ba télévision to moni cour ya cassation et annulé condamnation ya Charman Moïse Katumbi. Donc bakatela qui est 3 ans de prison pour la mwetali ba immobilier na ndeko stupide au bout de dossier wana ezalaki matata mingi Alexis Tambo Mamba lobi akoki kozonga te babi kozonga te mais tout le monde quand même président Fachaye changement et ndenge asengaki ke bato nyonso to bazala libre tomoni déjà ke mosala ezosalama moi koto wana mpe tozalaka na critique te tondima mwa moke ke mosalama et mosala ezokosalama mais kokama bato mosusu baoso ba 3 ans de prison toyebi biso nyonso Gédéon Kyungu azalaki chef ya barebele oyo mpenza ke na mobulu oyo tobima dernièrement basoupçon eza déjà ke eza bande na ye toujours bazalaki kosala nongo na Lubumbashi kuna mpona koboma lisusu bato kuna mais aza toujours libre tozoyeba te bato oyo fale bazala na prison baza na libanda bato baza na libanda fale bazala na prison bon donc eza mpenza mpasi mingi boyebi masolo ya Gédéon Kyungu lelo tokolobela mpenza yango te mais tosali mwa parenthèse place wana mpona koyebisa bajugement epuis makambo ndenge ekatamaka na mboka na biso Congo RDC esalamaka mpenza malamu mingi mpenza te totalaki mpe na bajournaux epubliaki mais jusque là tozopatrouille baimage mpo tomeka kobalanse bino tozozwaka baimage wana te ya ndeko na biso balobi nemwa na nsima boyebi biso nyonso nemwa na nsima bato obenge homme ndika bato bana babotama na kini bayebi ndika eza ndika je pense yango wana bayebi ndika eza nini donc ye abundaka na bandika soki babwaki de bombe ekosa explosif ekosa donc ezokobwa basoda ebele balobi akufi mais place akufi précisément journal oyo totalaki baprécise mpena te mais batie titre ya monene mais ça reste toujours à vérifier parce que nanu tozwi baimage te oyo ezoconfirme mais journal wana econfirme ke akufaki mpenza ya solo donc tokomeka mpe koloba nango na bandeko balala biso mpe bayedaka biso na bainformation babengaka bakoki kobalanse biso mpe mwa baimage wana tokotiela bandeko mosusu mpo toyeba ndenge nini ya kodiffuze mpo batala yango voilà tomoni badictateur je pense que badictateur na Afrique fo bazwa mayele baprésident africain fo bazwa mayele tomonaki ndenge ndeko na biso président ya Soudan ndenge basalaki ye balongoli na pouvoir donc ndeko na biso bombona baimage tomeke kotia na minute oyo ndeko na biso Bachir donc président ya Soudan aza susu na place wana te parce que aumeli abomi bato ebele na Soudan boyebi makambo elekaka na Soudan kuna eza mpena malamu te mais ndeko Bachir na minute oyo armée elongoli je pense armée msezwaki e juif nini ezwaki pouvoir wana mpona koyeba kodirige lisusu nini mboka tokosola lisusu na kati émission na biso oyo ndeko na biso esalaki mwa polémique euti koleka ndeko fils mokoko oyo baza moko ya bacombattant baza sur le terrain donc bango bazalaka na nsima ordinateur te kofinga ou bien koloba ni bango nde babundaka mpenza mpona mambo etali Congo azalaki bakangaki ye mpona azalaki koréclame yango bomoni titre émission mpona suspension ya ndeko na biso Kabunt balomba suspendre ye parce que mosala batindaki ye ndenge selo ye bango ezalaki te akino mata na bacheval yaki omata bacheval epesaki trouble mais tout cours ya mission na biso tokobeta lisolo je pense que bandeko ebele mpe bakointervenir mpo babaki tomekosola yango mpo bandeko ebele baminimisaki ndeko na biso fils mokoko wala fils mokoko aza moko oyo asalaka mingi na mambo etali Congo République démocratique Congo mais na kati ya UDPS voilà totali pe titre wana na pesi bino je pense que toko débattre yango avant to bandango to monaki pe parlement bimisila biso liste moko ya déclaration ya provisoire pour la mambo etali assemblée na député na mission nationale bimisaki liste tokotanga yango pe na émission na biso comment répartir déjà nombre ya députés oyo bakozala mpona provisoire oyo bakokumbola mosala na parlement kuna voilà donc tant tokotala soki ntango kopesa tokobeta masolo nyonso tu mais na kopesa na maloba pa ya Pape de Réveil mpo tobanda déjà na mambo etali cour ya cassation et annulé déjà ma condamnation de Grand Charma tofingani
lobi bofingaki ye na bo tozongela suma maofinga wana me toyebi bato bafingaki mingi makambo etali ndeko na biso Chairman Moïse Katumbi lobi azozonga na mboka donc elingo loba tokomona susu na batelevizio bapesani mbote na président Faci biso bapeuple tozobomana na biti tobomanaka nini voilà politique ndenge ezomema biso maloba mboka oyo Pape de Réveil. Oui, ndeko ale politique ezali pasi mingi soki tozali kolandaka bapoliticien tozali kolanda bapoliticien tozali basuiviste ezali mpenza malamu te mais soki tozali kolanda nde idéologie ya parti ndenge parti eza kotambola ezali malamu mingi parce que tokotala règlement elobi nini parti elobi nini article elobi nini wana ekotambola malamu mais oyo etali Moïse Katumbi toloba yango tozwa nanu premier point Moïse Katumbi aloba Pape de Réveil au téléphone na ezokata kuna Pape de Réveil. Allô Pape de Réveil? Pape de Réveil? Oui, toujours kosiko oui. Oui. Moïse Katumbi alobaki ndako wana ezali ya yaya na ye biso nyonso toyebaki ndenge jugement ebandaki koleka. Bon, même pas ça. Tozala na deuxième point. Moïse siko na tango oyo ekomi na tango ya kodepose ba candidature aye na Zambie po akota lobi bon ngai ye yo na ekomitika po bokangaki ngai bokondanaki ngai na ye po na ya komitika baboyaki akota. Troisième point, Moïse balobi non azali congolais te azali italien makambo ebele. Quatrième point, Moïse batu mingi tout donc ba supporter ye na Lamuka toyebi yango biso nyonso tu na Lamuka wana sikona tanga komi na Lamuka Moïse atikali lisusu italien te akomi congolais normal makambo te ezako leka bien et lelo oyo Moïse azali kozonga tolobaki yango ke jugement wana elekaki malamu te bato bakritikaki biso po soki tolobi bosolo bakokritike soki tolobi mpe lokuta non bozali kokotela ye soki tolobi ya solo non azali contre ye donc tozali contre te jugement wana tokende tomata ezalaki jugement moko ya lokuta biso nyonso tolobaki yango ngai azali Moïse te ngai nasupportaka Moïse te nalobi yango ya solo mais nasupportaka toujours Congo. Après, na jugement oyo ya cassation, toloba nini? Donc toloba ba juge oyo ba jugaka ye liboso, bazali ba fo ba juge. Na ngai ki na fait la recherche à partir de avant-hier mais nzoto eboyaki pona kotuna et procédure nini balandaki pote ekoma lelo banile nini ya Moïse mais malheureusement santé ezalaki mobulu ndenge na witi oyebisa bino na koloba to 10 to 15 minutes po nzoto ezali kosenga te donc en bref ngai nazali d'accord na annulation oyo ya Moïse malgré baza kofinga malgré baza kocritiquer et pourquoi baza kocritiquer bato oyo ya Lamuka bango moko bayebi to peuple congolais bango moko bayebi mais pour na ngai namoni décision wana ezali vrai et vrai. Bon, on est procédure, il y a droit, en tout cas, on a pesi maloba pa ya Papa Roger, les moussous à qui va recherche Mikolo yo, pe ayanola balandi o bazal kolanda biso malobombo kayo. Merci à Vanapesa de Kolapso, ma nini to na intervention ils appellent Belen, bande Kolapso, le pas de la presse qu'on a en France pour donner la biso, mais tout na ils appellent ok kokoma, dengue bande Kolapso bazo koma, mais ba bonne fête pe ya Pâques. Esika ozakuna na mboka ya France marbe pa mboka yo Papa Namso Roger. En tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, je respecte mon opinion. Pour la Koloba, na Mokuse, na ya Moïse Katumbi. Bon, ils allaient suite à la procédure, hein, parce que Moïse Katumbi avait été condamné na premier degré. Il faut dire une chose, c'est que Ponaye, en tant que gouverneur,
procès naïe en tant qu'ancien gouverneur et gouverneur, au procès naïe, ça à un niveau, il y a une normalité à l'emploi, il y a un citoyen normal. Donc, il y a un procès naïe, ça à un niveau, il y a Cour suprême. Alors, Cour suprême, Nemoutou est condamné qui est, mais à niveau, il y a appel naïe, appel à niveau Cour suprême, ça à un niveau, il y a Cour de cassation. Cour de cassation, les alliés Oyo, Bango, Kaka, comme on dit en termes juridiques, c'est-à-dire que Bango, ils entendent, cas, Oyo, Cour suprême, les traités qui, Oyo, Koko, Kende, cas, il y a plein, Oyo, Kende, on appelle. Donc, c'est une façon de faire l'appel, il y a des décisions, Oyo, il y a litige, il y a tout, ça s'appelle Cour de cassation, et c'est genre, comme on dit, en dernier ressort. C'est-à-dire qu'on a dernier niveau, pour les Kabango, niveau musculaire. Alors, donc, Nakanaï, il a été condamné, et Cour de cassation, et Batalika. Alors, problème, les amis, Naka, à Cour de cassation, affaire, nation, n'a ôté. C'est-à-dire que ma côté, c'est qui a raison, qui auteur, la ramie, limite procédure, est-ce que procédure a été respectée, Nandenge Baladela, qui est boy. Et Nandenge Tolandela, Makambu, Bango, Balandela, Makamwana, et Bandi, effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui n'étaient pas faites correctement en termes de procédure. Et je pense que c'est à cause de ça que finalement, Cour de cassation a décidé que va annuler contre la condamnation Salamaki contre Moïse Katumbi à 3 ans de prison. Donc, suite normale, il y a processus judiciaire, la procédure judiciaire plutôt, à niveau à Congo, pour un gouverneur, que Makamnaï est à la Cour suprême et puis qu'il y a une Cour de cassation. Pour un appel, parce qu'il faut avoir un droit et appel, parce que Cour de cassation et c'est Jacques, Cour suprême, Naka et Abatouana, n'a litige à Jean Rwanda et c'est Jacques en dernier ressort. Et comme on dit, il y a une Cour de cassation qui se constitue pour la Cour d'appel et la Cour suprême, n'habiter sur l'image se faire comprendre bien. Donc, c'est normal. Et là, on dit maintenant, voilà sur le plan judiciaire. Maintenant, le problème, c'est que sur le plan politique, et nous tenons sur les bâtiments, normalement, d'abord, ce procès était un procès purement politique. Hein. On a trouvé un cas, on n'a rien trouvé réellement et à Kangela Moutou, Bakebalouki, Nakamori, dans la santé, parce que Ndakwana, Oyo, va condamner là, qui est, parce qu'il ne faut pas oublier, lui, il a deux affaires. Dans l'affaire, il y a la mercenaire, et puis dans l'affaire, il y a Nda. Oyo, Balongoli, 3 ans de condamnation, il a dit affaire, il y a Nda. Il y a la mercenaire B. Et il y a l'affaire Nda pour Oyo, c'était clair, la maison ne lui appartenait même pas, il y a frère Naye. Il y a avant Nda, on a dit les lots, le document Nda, on est là qui. Il y a frère Naye Kakebekato. Donc, ça ne faisait même pas de sens, le document Oyo, Batouana va présenter qui pour un sujet très Kwana a présenté quel voilà, le document Yango Yonda Kwangoza Aye, à Tekinda Nangaï, dans le faux document Zaki Aye. Parce que la maison n'appartenait même pas, dès le départ déjà, à Moïse Katumbi, ça appartenait à son frère. Donc, s'il y avait quelque part un litige, c'était un litige à faire avec son frère. Or, son frère n'a jamais vendu la maison. Ok? Donc, c'était toute l'histoire, il y avait besoin d'assistance à sa mouquette. Bon, tout le monde sait d'où ça venait cette histoire. Donc, il y a eu Maramkara et Aner et tout ce que tu veux, parce que le même sujet grec qu'on a eu, depuis Bakangela, qui est sous Nalikam, spoliation, Kaka, na bâtonnier, Miriam Bourreau a passé tant intérêt dans Makala, où Fatia Autobimisa, président Fatia Autobimisa. Donc, c'était vraiment un procès politique. Et moi, je pense que c'est un procès finalement qui devait vraiment être annulé. Il ne fallait pas sentir ça sur la table. Tout le monde le savait dans le milieu, il y avait avocat, dans le milieu politique, dans Kinshasa. Bon, Balongo, il y a un autre procès, mais il y a la mercenaire. Ça, c'est encore un autre cas qui est très creux. Moi, je ne pense même pas qu'il est passé ça, même déjà. Il n'y a même pas de procès, même dans le niveau. Je pense que c'est qu'on a niveau d'instruction, c'est-à-dire dans le niveau d'enquête. Donc, il y a une psychiatrie. Mais au moins, pour nos zones sur le plan politique, et pour dire simplement, je pense qu'on a voulu ouvrir le chemin à Moïse pour qu'il puisse rentrer. Parce que Fatih en a besoin. Il a besoin de, qu'on décrivait un peu la mouka, de deux, il a besoin d'avoir des bons supports pour lui permettre qu'à Kenepo Liboso. Et l'autre, c'est que Moïse a toujours été un grand support, un grand soutien plutôt que pour Félix. Donc c'est tout à fait normal que dans ce cas-là, pour un truc qui est aussi simple que ça, que ça allait longuer. Donc, l'autre, on a le Berngwana, et l'autre, on a il sera obligé pour le téléphone, na royo, cabino, mais na kobando benga, parce que nous avons une urgence, et mais na Olanda Bino, ceux qui n'y n'ont pas benga, nous participants à la plan pour une émission, les autres, vraiment exceptionnellement, ça va permettre. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Tu continues à être dans la situation, na mambo Italie, une décoration Moïse, mais parce que Moïse, mission, Sozan, Azana, Nini, Alamuka, Kokende Moïse,
et ça la ma polémique et belé pas c'est tout le monde peut ndeko na biso Justin Mvwemba à YP à lobby qui est donc à longue déjà dans groupe Italie la Muka donc à venir à la Muka bah dans autre une question belé est-ce que la Muka il vous a les sous pour apparemment on dirait Moïse Katumbi yem za financer mingi mambo Italie la Muka puis bazo we la kuna likamba leadership na côté à la Muka à venir à la Muka toujours ba sauter et vous ala nene po toyebi politique à Congo ezala tamba comme benda déjà ba pio moko moko toyeba te à venir à la Muka et za ndeni pape de réveil malabamboka. Oui, ndeko Alain tozali bana analyste te. Mais tozali ne tozo observer ndenge makambo ya mboka to ba politicien na biso ndenge baza ko memela biso. Na tango na lobaki awa, tango to lobaki ke Fayulu atazali ko sala ezali malamu mingi. Ya kokende ba Beni, ya kokende Boye, kokende Bakongo, mais a profiter abana déjà ko s'organiser parti la SID et qu'on la malamu mingi parce que azako tika déjà ba elembo azako tient déjà impact partout où azali ko kende et qu'on la malamu mingi parce que ça ko kende la kombo ya lamuka batutu ba ko tient mutu na bango ka lamuka et ba ko tient mutu kombo ya SIDT na tolobaki yango bon lelo oyo MLC azako wela ye azala la porte-parole ya opposition bon en ensemble pe sous balobi non bango mel bazala majorité omoni siko ndungu pesa za kokota et biso moko to remarquer ki yango datango bazalaki na Belgique na Belgique oui na Belgique remarquer ki yango entre bango te bango tout oyo azwaki mingi pa Voilà, pas de réveil de téléphone na toujours na ils ont un problème voilà et accueilli na moni ndeko na biso pe atuni question wa ndeko le padre de la presse za na mboka France kuna a lobby soki motuna ezali boye soki Moïse alongwe na lamuka akosala na fachi donc voilà wana je pense que bato ala eza question malamu tokolunga tokota na contact tozwi banoto toyeba pe avenir ya Moïse Katumbi ezani parce que kozonga na mboka akotravaille na fachi bien akozalaka na opposition na kati ya mboka toyebi nanu penda te pape de réveil ozala koloba maloba mboka yo Allô Voilà. Le lot on a pas un problème à connexion, ben place tout ça connexion on dirait ça pendant moi ma lampe je pense. Non, oui, allô. Oui. Allô de quoi là? Toujours ka téléphone les autres déranger mingi. Aïe. En tout cas, toujours ka ote to continuer voilà. To polémique ezape mingi na mambo etali na liste provisoire maki ba comprendre ki yango pena malamu mingi te na liste totalaki oyo ya ba député il fallait ba kamba na Assemblée nationale et bimisa ki na majorité bimisa ki na 382 députés oyo baza na majorité et puis na opposition ezalaki na 103 députés donc total ezalaki 485 députés. Alors na répartition na bango on dit l'opposition tout le monde va partir na autant en opposition parce que la majorité qu'on va partir ça moi belé ba a ba bloc belé tout que na opposition tout le monde va chez ACC va chez AR AMK Avançon AAD DO GT MLC MS et puis na UREP voilà na liste on va chez wana tout le monde comme SID na carte tu éviter ba SID aza na opposition ou bien aza opposition te bien ba député na ba si ba kende kité qu'on s'enregistre ne ba lo ba kende tout ça ba jusque là mais polémique se poser comment PPRD na UDPS va se retrouver na majorité ba là tout na question mais c'est normal que UDPS quoi comme na pouvoir non donc je pense qu'il y a une majorité na
na bandeko oyo ya PPRD basanga parce que toyebi ke normalement PPRD fallait en opposition ndenge baperdre baélection mais bango basalaki oyo tobenga coalition basenga bango balobaki FCC na cash d'abord toza mpe na bavideo tozolançant tout à l'heure po tozonga na titre na biso entre temps ndeko Pape de Réveil obongisi téléphone. Oui, ndeko ale. Voilà. Si ça idée na po to cha vidéo bandeko na biso pour na titre to chaki bandeko ya FC ya UDPS bazo senga démission ya ndeko na biso Jean-Marc Kabund et puis bazo senga suspension ya coalition na bango basalaki wana ya FCC na cash et puis ba otolanda vidéo et puis to kozongela je pense aux ali comme ça baksa. Na nina silsana moi idée oyo ya lamuka na division de bakabwani bandungu entre na lamuka ndenge zali tosoka donc problème ali kuna na kango bazaki na réunion soko tali bien ezalaki mbemba mutu azalaki en tête et na tunaki mituna est-ce que ndenge problème yango ezali kokende boye bazali sikoyo kodéclarer toujours ba vérité des urnes awa Moïse alobi ye a maintenir kaka soko tali langage na ye alingi na ye su ko déclarer ba nini te ba vérité des urnes te donc a se retiraki mais soko tali bien entre bango 3 to 4 o bazalaki wana soko tali Fayulu azalaki sikoyo pena azalaki pena malili na côté ya lamuka Moïse azalaki pena malili mais pour le moment on azali ko déclarer toujours vérité des urnes ezali kaka mutu moko ezali Fayulu problème sikoyo ekomi nani akozala sikoyo chef ya opposition na parlement na gouvernement nani akozala chef ya opposition c'est ça maintenant le problème na assemblement balobi bango bazala na majorité ya ba député bon soki tokei na MLC yende mutu azali sikoyo na parti moko oyo ezali pena eyebani donc ndungu ekomi kuna et puis division ekomi à partir ya wana mais sikoyo totuna sikoyo Fayulu azali sikoyo wapi est-ce que lamuka ezali ko exister ou bien ezali ko exister te topesaki yango déjà réponse donc pour le moment dans 2 mois 3 mois 4 mois tokoyoka suite total kaka Moïse soka ye et tokopesa réponse lamuka ezali to lamuka ezali te donc Moïse ne mutu ayo kopesa suite ya suka soki ya ye parce que c'est sûr que il faut azonga parce que c'est l'ami de ya azali ami ya Félix to kitato mata même azala lamuka azali ami ya Félix oyo etali badepute outi koloba etali badepute nalobaki yango mpe nazali kocontinue toujours koloba yango na discours ya Kabila alobaki boye azwaki deux choses tobanda kocontinue yango azwaki cohabitation na coalition mais soki totali bien cohabitation ezalaka pena malamu te mais sikoyo bango FCC na cash bazali kokende na lire ya coalition soki tolobi coalition donc bazali ensemble wana yango nde oyo bato bazali koloba ezali majorité ezali vraiment majorité te donc elingi bali baza kotravailler ensemble parce que président akoki kotravailler na l'Assemblée nationale majorité ezali FCC na côté sénateur FCC côté gouverneur FCC non yango basalaki coalition baza kosala coalition soko ozotala bien bazoyoka mingi Kabund azali le ya bato oyo bazali kokende kosala banégociation yango baza koloba ke Kabund azali côté ya FCC non ezali coalition et ngai toujours dans lobaka boy soki bazali kosala yango mpona intérêt ya mboka là je suis d'accord mais soki bazali kosala yango mpona intérêt personnel là vraiment je ne suis pas d'accord mais je ne crois pas que baza kosala yango mpona intérêt personnel mais nazali sûr baza kosala yango mpona intérêt ya mboka soki mpona intérêt ya mboka là je suis d'accord basala coalition eloko na ngai naloba pona sikoyo yango na maloba omboka yo ouais eza pasi mingi parce to mona biso nyonso na mambo na baélection tant bapesaki ndeko Fayulu po akumela mambo etali azala nini porte-parole na bango na mambo baélection tomoni Martin Fayulu aza déjà na avance ebele na terrain nayebi te pourquoi
bango balingi kosala so élection mosusu dans quelque part bazokobude déjà Martin Fayulu place oyo aza wana na konini yango nde toza koloba basimisaka pouvoir te elenga pouvoir ekoteli mpe ndeko Martin Fayulu moye mpe atika yango eza te parce que normalement ye moto aza na avance na terrain akokontinue kaka kende na kozwa wana ezokoconcerne kaka nga mais pourquoi baélection lisusu et aussi longtemps Martin Fayulu aza na avance ebele na terrain par rapport ya baparti mosusu bango basangisaki mpo basala lamuka voilà tokende na message oyo bandeko na biso ya UDPS basali oyo bazosenga ke balingi naloba mingi te tolanda baimage et puis tokozonga mpo toyeba bandeko balingi baloba nini. Progrès, œil du parti Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, et de surcroît œil du Congo, constatons avec amertume le décor politique dans lequel nos amis nostalgiques du régime prédateur de faim veulent nous placer. En effet, le non-respect du jeu de la coalition gouvernementale observé après les résultats des élections des députés provinciaux, des sénateurs et des gouverneurs, le bras de fer constaté dans les négociations pour la composition du futur gouvernement consacre le dit décor politique. Il est évident à ces jours que le pourparlers FCC cash ont montré leurs limites et dévoilent les plans obscurs et pernicieux qui se trament derrière la machine machiavélique du FCC, ne jurant, sans l'avouer, qu'à l'échec du chef de l'État pour l'avènement d'un Congo nouveau, affranchi de tous les antivaleurs dans ces institutions, et ce, au mépris de la volonté politique de la réconciliation nationale qu'il prône. Il s'avère, par schizophrénie, que ce vautour de triste mémoire, au demeurant tout à fait justiciable, sont tombés dans une amnésie totale pour toutes les blessures encore non cicatrisées qu'ils ont causées au peuple congolais, et que le chef de l'État actuel constitue le bouclier de leur autorité morale contre la foudre certaine de la justice internationale. Concomitamment, nous déplorons avec la plus grande indignation la gestion dangereuse et calamiteuse dans notre parti, des natures à les déstabiliser et à les démembrer de ses forces vives, pour des intérêts connus de tous. Il s'observe que l'anarchie et l'incompétence ont tranquillement élu domicile au sommet de l'exécutif du parti. Et pour preuve, la dégringolade de nos élus nationaux de l'ordre de 42 députés en 2011 à 31 en 2019 et le débâcle électoral du Sénat et des gouverneurs de province traduisant une crise de la politique managériale. De ce fait, et à l'issue de la réunion d'urgence tenue ce lundi 15 avril 2019, la Force du Progrès a jugé opportun de fixer l'opinion, tant nationale qu'internationale, sur les questions brûlantes de l'heure. En conséquence, elle déclare et elle exige ce qui suit. 1. La suspension immédiate de la coalition FCC Cash, car n'ayant abouti à rien de constructif pour l'intérêt du peuple congolais. Et demande à cet effet au président de la République de nommer un informateur dans un bref délai pour faire respecter la Constitution. 2. La démission immédiate et sans condition du secrétaire général, président délégué de l'UDPS, en l'occurrence, M. Jean-Marc Kabound Akabound, au profit du triumvirat, seul organe habilité à organiser le congrès du parti en vertu de l'article 26 de dispositions statutaires de l'UDPS. Et au chef de l'État, haute autorité hiérarchique de référence du parti, d'accompagner le triumvirat constitué de CDP, CEP et SG. Sans quoi, la Force du Progrès prendra ses responsabilités. 3. La restructuration du cash, regroupement politique Cap pour le changement, et demande aux alliés de l'UDPS dans ce cadre, à savoir UNC, RDT, Kinkemulumba, Bofa Sanjema et autres, à s'aligner derrière l'UDPS à travers les triumvirats, seul organe ayant la charge de la gestion du parti pendant cette période. 4. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et haute autorité hiérarchique de référence du parti, la Force du Progrès tient à vous assurer l'accompagnement pas à pas dans votre politique de déboulonnage du système dictatorial et lance un vibrant appel au peuple congolais de s'ériger en acteur principal de ces combats. 5. Au groupe parlementaire UDPS
de se choisir librement et démocratiquement le candidat vice-président de l'Assemblée nationale. Pour la force du progrès, Louzala Dio-Sébastien, président. Force du progrès, il y a eu de UDPS. Tozali Kosenga. Au bazar la carte, il y a Parlement, l'Assemblée nationale. au gouvernement. Sans coalition, Félix a s'en sortir. Sans coalition, Félix a commis la maïté. Félix a commis la maïté. Deux, on a problème de suspension il y a Kaboun. Mais côté on va dire que nous avons une négociation, Kaboun dans la kati. Kabunda zana kati yende ndaso ke nous pona ba négociation ma beni ni oyo Kabunda peut-être ba koloba ke nga nazali muta IDPS mais naza koloba et tant que vraiment donc observateur ne nazali ko observer IDPS ne nazali ko kende na ne bazali ko mema makambu yango na ba commentaire bazali ko sala na ba vidéo bazali ko sala ezali ko sala ngai mawa mingi ce n'est pas Kabund, mais à ça quand même la clé, il y a une, à ça quand même la mode, Azali Koyoka, Azali quand même guidé, et pas il y a Félix, Azali guidé. Bon, Babo Sali, Bola Mounio, surtout Oyo, Oyo Kabunda Sala, na papa Tshisekedi Azalaki, Nathan Koufi, Nathan Félix a commis président, toujours c'est Kabund qui l'était. Nazaro côté la été mais total à bien total à la côté Moussoussou IDPS ezali na 4 ezali na 3 parties tozali na IDPS Kibasa ezali na IDPS Chibala tozali na IDPS ya Félix tozali na IDPS ya Lando 4 IDPS bon qui est derrière Batouana au bazana Simawana pour
baby ça déjà nanu président Félix Tshisekedi au lieu d'accompagner ezali honneur ya IDPS mais chaque IDPS azali na eloko ya koloba epa ya Félix Tshisekedi mais oyo ngana koloba sans coalition IDPS a s'en sortir te Félix a s'en sortir te toto date ya lelo sans coalition et kosimba soki mokete pe cohabitation ezala pete pe ezala pete mais coalition oui mais soki basali coalition te IDPS a s'en sortir te Félix a s'en sortir te eloko ngana loba na côté Kabund to et coalition oyo na déclaration ba witu koloba yangwana malobombo kayo voilà tous on a passé nga tous on a muke sima to kina mambo élection ndenge lekaki bisono soyoka ki ezali susu likamba bomba te président Fachi alobi ke basalaki ba corps na président sortant ezalaki bongo président Kabila. Alors, lelo na évité la déclaration, monsieur Net Bacheno bazo sala tang, président Fachi akendaki na limeta eki sebe angwa lobby, ya lingi ko sala ba chasse aux sociétés, a lingi boté président Kabila, za président mo malamu mingi, avant solola ina ya moni makamebele, donc ba sololi ba ko s'attendre ni temps ba lui ba sala ba corna Joseph Kabila. Parce que lelo temps ba lo ba ke bazo sepelate na coalition ba basali FCC na cash bazo sepelate ngote mais na début président Fachi je pense qu'il a expliqué ba ngona na limité ba vidéo to check ngo partout ba mona ngo ke ba solo la ki ba yokana ki ndenge ba sala lelo elo ni nezo déranger ba ngo bazo sala voilà surtout que na mambo etali Kabund azo sala oyo chef na yazo tinda ile ko atolo ba la président na yem tazo tinda moi je pense pas dans le bac en émission et yoto leka tout le dimanche yoto leka que ndeko na biso jamba Kabund ako sala makamute sans président Fachi a tinda ou bien asala on ndenge na ko kendo ba kene na kisanto ba ke ba filma ke likola cheval bimisi ba mambo wana eza ba kene ko sala ko solo ba ba ne ba sa ba répartition na bango soki na ebite so na zolo ba mabe bo contredire ngai ba ebite lelo ba taide to lo ba siko ke IDPS ba ko pesa ba talamuka quelque part raison na makamo ba lo ba ke ba to bozo solo na bango na ba za pena malamu te tango zi pouvoir fallait qu'on rende compte na bato wana ke basali bo tozali ki lobi kutu na ko solo ga ba politique abi mais bato wana mbongo lelo tozoki no defa ba mbongo libane mais bato bazala ba mbongo wana o président Fachi azana ma opembe na ba bato malamu mais pourquoi je ne bon na yebite lobi na pas de réveil pourquoi vous ça blog na ba vidéo bo ki no mona président na bino so bozo ko audience na été bo sala ne bo sala mais là monsieur zo panda pays DPS ça le ba diaspora parce que ba IDPS ba diaspora ba uta libanda wana c'est l'information toujours qui n'a pas confirmé en côté c'est le diaspora za libanda ba ne ba so créer loko wana ba IDPS ba baza na kin na IDPS ba uti libanda zo sala bazo sala ko sala fusion mo pena bien te ba sala IDPS mo ba ko ba kinango yango komi Jean-Marc Kabunda sali Jean-Marc Kasalbo mais Jean-Marc Kabunda ko sali le côté sans Félix Tshisekedi. Bon, on a évité pourquoi bino bozo condamner Jean-Marc Kabunda président la bino ya na pouvoir azawana pourquoi mon a été beau sur la mambo ça des ordres na kata IDPS makasi ba to ça des ordres wana ne na expliquer c'est le ba sous tozaki eza diaspora witaki obana IDPS bazo tele na limité kuna nde bazo créer biloko wana ko kotsa net ndeko na biso ba yesu so ndeko na so fils moko ala soutenir na ba diaspora ba witaki poto ya IDPS nde ba osala ki va faire partie Jean-Marc Kabunda kaza na compétence te osala mais to ke to zonga Jean-Marc à tenir nini ba comment on appelle ça UDPS na nyosota yo quand c'est Jean-Marc tanga sala ki to bazo proposer ba badi ba mbongo wana boza surte ke bazo proposer PS Jean-Marc Kabunda mais pourquoi zo zo ngote to zonga peka mo mukesi mat avec be dynamique parce que ba pour la batu ya o ba saki na pouvoir ba saki pena na besoin ba pas sur IDPS tant ba bandai déjà ko benga ba chibala ba badi banga je pense ba ça ko contacter pe ba Kabunda mais pourquoi ça les ngote a osala ngolelo. Je pense que l'IDPS a temps à organiser parti naïe parce que c'est parti au patrimoine national. Bah organisant bah ndeni l'IDPS qui n'est pas ces ça la pena malamuté na quatre l'IDPS bisuto yebaka kalawana. Et le bipap de réveil l'IDPS comme le motinio surtout a un monopole à le basu à ça le micro à l'obi mais l'IDPS bisuto yebaka et ça tant par le père Zalaki.
Donc c'est un peu ça où on a des autres UDPS ils ont pas la diaspora oh bah c'est l'information après c'est sur nazolo baté que oh ils ont nazo quoi filmer penate ils ont diaspora oh bah UDPS ça qui libanda net président benga qui bazonga ba ba ko kanisa déjà que ta ba ozonga ba osala bo alors ba kutu bato na nini pona bango net ba uti libanda bango ba yebi mingole ka ba UDPS ba na télé alors bazo ko utiliser bato bana baza kuna moyena ba kel bambonga mikemi ki basala ba bloga ba osala. Alors même s'il faut que basala nini congrès basala on a nengi basala anate. Le président Fachi a bien dit ça dans l'immédiat ba on va betele maboka lobi ke to sololi to sali bakor na président Kabila bisuno soto yebi yango sa souteke o basoto basolo ba mabe pour la partie non bisuno soto yebi ke ba yo basala ki bakor soto ken accord na lingala lingolo banene ke ba yo kana kiti ba yo kana quelque fois ba yo ko sa boye ko sala boye. Alors, tant que tous ont appelé, alors, ceux qui sont président Fachazo se pélaté, tu se pélaté, n'a pas répartition, salami, na assemblée, na sénat. Président Fachi, fallait le passer à président de la République. Hier, la décision, il y a un salam d'accord là-bas, bah ça là qui, alors, président Fachi, tous le bango peut l'être, surtout, zoua tant on a la base, parce que les base, n'est moutou, et tiens, la pouvoir de le baki, la décision, ou le tiraki, signature la Genève, par rapport à la base. Zonga na base solo na base na yo o solo na batinyo so tamboli ba beni o tamboli partout mais lo que zanga ki base ba yeba bino bo sala ki ba corps nini ko kene na base te onde so créer mo ba polémique oyo les zo créer le na kati ya UDPS oyo fils mukoko lo ba cheno tout lo ba lobby o pe ya ba poto koto ba sali vidéo to lingi na dans les médias Jean-Marc Kabou mais bo banda bo sali vidéo je pense que tant le président Fachi vota qui nani président nani Fayulu na Genève kobima bima ki alobini ni ke base to ba base ba sa ba vidéo je pense que président Fachi a décidé par rapport au vidéo base ça là qui ba qui na retirer signature a retirer alors base peso senga zonga na expliquer bango po ba se positionner ba neni ba ke bana lo bana média quelque part ba derrière bango pe des ordres mais bazo senga tant sur audience parce que toyoka ki ba taille de pèse sur bazana Canada bazo le la ke pona mon président Fachi et comme il passe ou bien à créer bureau mo bazana facilité à transmettre message et comme a dit que pas président Fachi qui battre le marana ba dossier libanda bazo ko puta na été c'est aussi qui crée des ordres besoin créer moi ba polémique na kati ya parti ya UDP je pense que président Fachi au loba qui na biso na Washington ou landa ba réseaux sociaux mais monsieur comme la rayo créer le koana kutana base solo na ba onengo solo na ba ntango salagi ba coalition na ba corps na bino na président Kabila au solo na bango et ça les a malamu na mabe ba betra ki mabo ba sepele na mais ba corps peut-être ndenge so ki no ndiro solo na bango bien te yango ba vidéo ko kende donc malbambo ka pas de rêve pour to que no susa na avenir ya ndeko na biso ya Lamuka et puis ya fils mukoko pe azaki bakanga ki na libéré na makambo to beta toujours ba lobby bazo utiliser ndeko na biso fils mukoko pour ça mettre la ni déclaration na ko bima la prison alobi marque kabunu ne mtapesaki $3000 na wana za ba propos yem talobaki so beaucoup de bande kona biso ya ba chaîne kaka ba ya ligne o basalaki interview na ndeko fils mukoko a desal ba déclaration alobi ke ndeko Jean-Marc Kabunda pesaki $3000 n'est pas général Kasongo pour atteindre basodo kangai et puis étonnant chose étonnant bakangi so mona na bakangi mutu ndenge sali na ba marche ba vandisi na malewa ba lia na malewa ndenge lingiti 17h ko to libéro pour tous na besoin marche wana et ça la maté wana za ba propos toujours ya ndeko na miso fils mais azo continuer ça ba propos ba tu amine na UDPS bazali ba cadre mine na UDPS bazali bazo sala nini pour bakanga iloko wana sila parce que image ya UDPS libande so bima ndenge nini na éviter malbambo ko pas de rêve. Oui, en tout cas, ils ont aussi la passe et personne mingi pour la partie mondiale. Au bango balo bakake 37 ans na ya lutte. Ils ont aussi la sonne mingi. Ils ont aussi la sonne peut passer mingi. Et parti peut au du pouvoir. Au lieu basunga président la bango non. Et bazalika ko critiquer bango na bango et puis banani et ba cadre pe ya IDPS. Bon là on yo wuti ko lobake non il faut président Félix Azonga la base. Non. Président Félix article li sous président ya IDPS te. Azali président ya bato nyonso.
akoki koya na base te soki okende na base akende mpe na base non pas de rêve elingo bato so komi président parti ebimisaki osala su meeting kuna te parce komi président bato tout mais eza d'abord parti ebimisi yo fo asolola parce que bato bazoloba peuple moto azoloba obi eza parti na ye mais nalobi ezali kaka teke bato idps bavote ye ezali peuple nyonso peuple congolais moto evote ye mais peuple congolais yango efandi nango calme bato bazotia biso makele na ba réseaux sociaux eza banani eza peuple obi eza base na ye soki base mais baza déjà la président déjà te président azali discours tozandaki discours oyebiko toronto na ntango yo obimisi i tika i ezala kaka i kotia o te na place ya a otie a ye moko alobaki yango nazali président ya idps te nali président ya bato nyonso bakangi yango bakomi yango etikali bongo oyebi radio ezali télévision te moni eli télévision te oyo olobi etikali na bilili etikali alobi bien azali président ya bato nyonso et puis chose grave tozobosala su idps ekomi osenga susu soulèvement ebisala soulèvement parce que bazosepela te na bacor oyo cash basalaki na FCC il faut soulèvement ça mais soulèvement osalama par rapport à quoi parce que bino bozali na président de la république bino bozodire ce que bosala soulèvement pas bon la président na bino azana le grand problème ezali boy le grand problème ezali il faut bazala na dialogue idps il faut bazala na dialogue na tango oyo parti ekeye ko loba na media oyo ekeye loba na media oyo ekeye loba na media mais ba cadre na bango ba au niveau ba ya basangana baloba ke non ba faire comprendre base kala ezali boy na lobi bien biso tozana kati ya idps te tozali na libanda ya idps mais tozali komona pena réalité ya makambo to exemple typique na tango Obama azalaki président na tango azoloba ke no alingi asala Obama que pona bato oyo ezali ya bénéfice pona kozwa ba traitement Obama que bon na période wana ezalaki ba républicain bazalaki na majorité elekaki soki elekaki même ata baaplikaki yango à 100% te même appliqué yango te mais essentiel ke elekaki quand même mais pourquoi à convaincre alobi mpona intérêt ya peuple américain c'est ça il faut dialogue na idps so baza na dialogue te dans 5 ans na liro baza kokende nango boya badésordre et baza koaider président Félix franchement parce que mutu nyonso aza na monopole ya koloba mutu to akomi sikoyo na monopole ya koloba totala nano exemple awa makambo eza koleka na badiaspora tout ça mpona baidps ndenge baza koyamba biso te bona boye kuna na congo bazali na combien de membres ya idps awa na diaspora bazali na combien de membres ya idps mais bakoengage combien et puis esili te basali mpe gouvernement te bato babosani na nini oyo na vote ya babourgmestre mpe bazali bon est ce que baza se prépare yango oyo soki ya baterritoire banini tout ça il faut bapréparer yango est ce que bango bazokonte wana kaka te bon bango bazokonte wapi bango bazokonte il faut bazala badirecteur ya dgm badirecteur ya soki ya wapi ya miba wana ekomi nini babdeleve tozobakisa mpe ka ide na masolo makambo ozoloba tozomona na idps moto akoti na parti déjà mazo réclamer abi parti esali 37 ans biso azoloba mpe biso tosali 37 ans il faut tozwa pouvoir mais ntango mosusu asali ka 2 ans na kati ya parti wana bato oyo babunda na parti wana baza ta mosusu baza susu na vi te bayeba oke basenga mpe bapart na bango ya nini je pense que kwanga net parce eza pa likambo bango bazosala eza mambo eza eloko mo interne etali udps etali peuple congolais net surtout te je pense qu'il faut basolola yango soit na congrès bayeba ndenge baosala mpona répartition na bango banini tala tokendaki ya bango tokenda na baconseiller ya pamba kaka oyo batiaki mpona bakozala na président Fachi omoni ndenge créé bapolémique entre temps bango baokende na distraction ya bapolémique ya baconseiller toye komona kuna
baye kobimisa biso lise nanga aye kobimisela biso mpe kuna combien de badepute bauto bima toyekoza baye kosimba su mutu baza na badepute ebele mingi te na provincial na ntina national kuna tomonaki ezalaki milelo na milelo ti toyekomona tala baposo ya mine babiloko ya minene bango fo babundaka tala bango biloko ntango bokende badistraction ya baprésident azomona biso te kote tozela gouvernement kobima président ozolinga omona ta buba osutaka boye bato mosusu batie kuna bino kutu bon na nde basalaki mpe parce que oyo tozomona déjà ezowumela boseke bazoyokana te na bakoro basalaki mpona répartition déjà ya baministre na ndenge ozala donc ntango ezokende kowumela ba 3 mois ezokoka solution ezozwama kaka te mpona kobimisa baniseke bazoyokana kaka te mais solution nini idps bango bazoluka bazwa parce que bango bazowelela kozala déjà kotravaille place wana baobosanake président de la république soki ezalaki kaka mpona idps je pense pas kalinga ma président de la république soki tokenda ndenge bavote normal je pense que bapeuple mosusu bavotaki baza na parti ya idps te donc baza na droit mpe tomonaki président alobi na bato nalobaki na bino te boya mpo bosala na gouvernement boapporter quelque chose bokosala mpona mboka ezali le contraire bango bazwi badossier bamosusu ya impere ya kala tomonai na washington badaya na bamal bavalise ya badossier badocument mememe na banote oyo atanga ayeli bino alakisa bino kasilisaki classe. C'est pas ça qu'on a besoin. Moi, ça va servir mboka et ça va te faire poste moko. Bana biso a Congo bazo sala kuna ba zape mayele mingi bazo bima ba ingénieur kuna neta privilégié que du jeunesse et ça le coup moi beto tala nan ba papa na pe ba fana na maman que je pense IDPS ils a parti à monene mais il faut ba organiser. Ba organiser wana za cuisine interne voilà au a le tout monde ba IDPS avec comme belé à Chibala ba on peut ba comme na droit na bango lo ba ça IDPS avec Chibala mutaolo belay azate pour le but que za patrimoine national donc à osala oya osala donc il faut organisation za avant tout comme on a 18 000 IDPS na kati ya Congo wana pour éviter bablo mususu pas de réveil to comme okina na suka lelo batu balandi biso mais ba bengiti je pense que bazana ba ko sepelana nous fait attaque na ba famille au vaccine ni pour na mambo etali il pèse tout succès même ça ngai pour ngana loba pour na IDPS deux choses pas s'organiser pour mutu ba ça quand même la porte parole ce qui va s'organiser tout d'abord na niveau ya kin ezana même en diaspora ce qu'on tourne même à la président Kimango tourne banan ba pesa ba cotisation ezalakate partout ezalakate ba s'organiser na ba Congo ba s'organiser partout ba kotisa penza donc IDPS donc conseil on pesa bango ba s'organiser tout d'abord wanadi et puis de deux ceux qui balingi ba aider président na bango to ba aider président Félix et local bosso il faut pas accepter coalition so ba accepter coalition te ba aider président na bango te et local mi ba Pape de réveil téléphone d'ailleurs bazo réclamer envie téléphone bazo kaoté. Voilà, tout comme que nasuka papa dans mon téléphone à Pape de réveil Cathy donc je pense à vous rappeler monsieur Soussou da conseil da bandekra biso UDPS je pense que ezaka UDPS te comme te votaki bien UDPS ka ezoa pouvoir je pense que vous avez déjà un pouvoir pour s'organiser parce que une bino ozoka sa 5 ans ezebele te pona oyeba nini ya ko-organiser lisusu mpona mandat oyo ekoya na 5 ans oyo ekoya est ce que bokoganya yango lisusu na bacondition nyonso parce bato nyonso bakóma mayele bakomi kolandela baerreur oyo basalaki baninga bazosorganize mwa moke parti biso tozomona ya na désordre mais parti wana baza kosorganize FCC malembe voilà tozwi mo appel moto moke na suka oyo namoni eza lokola ndeko na biso Azor allo oui allo eza ndeko Azor hein? Oui. Ok, toujours comme les casos. Bon, il a participé comme la surtout. D'abord, il a souhaité la sur Happy Easter. Merci beaucoup. Et puis, la ville de et bon, voilà, la biso. Bon, concernant le sujet à l'élo, parce que là, on a un si qu'on a un peu la retard. Na pesa oba na pipona oso atembelete totali sur na vidéo to chaki batu balandi yango bazo kosenga ba suspension ya
ndeko na biso Jean-Marc Kabund bazosenga pe basuspendre coalition oyo ya FCC na cash bataille de pes bazosenga tomona lokola des autres ezopose oyo tomoni groupe mosusu ebimi oyo touta koloba mbala elekaki ezalaki fils mokoko tuyo mpo olobaki aza nani ye akotya des autres alme tomoni bagroupe mosusu ezokontinue kobimaka na kote ya UDPS ke bazosenga toujours ke basuspendre ka nino wana me tolanda biso so président de la république na limité alobi asololaki basali baccord na président Kabila ezaki ya obomba te pasi moko alobai na limité aza mutu malamu basali mais voilà après lelo bato ba membre ya UDPS baza sur place to yebi ya limité baza sur le terrain ba lobi bazo comprendre lelo ko alter faut ba suspendre yango yo likanisi ezani bon normalement on a des offices mukoko Mukoko aza combattant c'est un grand combattant na RTC et na UDPS on a respecté trop mais on dirait à comprendre les combattants combattant ils ont Facebook té ba média té pour la UDPS biso tout yebi UDPS ils ont combattant ba kenda na feed je crois que na pena mona so tali na ngana ye longa li bukali kolope longa ka lokola yi donc ala kinga ki combattant té ngala le KPT pour biso tout bano ki na field to kina pena liboso boy to affrontement avec ma policier to kina ba activité parce que ngaza membre simple hier za ki membre simple tout ça ba activiste et UDPS ba combattant ko ba benga biso mais ndenge UDPS travaillera normalement fils Mukoko Blora sali normalement a violé même loi ya UDPS au moni so moni bato ba okende ba UDPS obi 4 ou 5 7 personnes UDPS lobi papa au mona Kinshasa wana ba pine nene UDPS lobaka UDPS lobaka 7 personnes batie siko yango tolo ba réaction siko ya chef po ya zo diriger UDPS eza nini parce que tout le monde ba groupe ezo bimebele réaction eza nini parce que ezo pesa déjà image malamu te ya UDPS libanda parce ba groupe ko mebele UDPS tempérament ya kitoko eza wana kutu ba bloc wana eza ka pomoni vitesse ya internet ndeka repese ampleur elote wana selon yo obia yo nanga to yebi yango soki UDPS telemi omona ke milinga omona makaya na Kinshasa wana milingi na partout yo nanga to yebi eza kutu te to kende 4 coins te UDPS telemi ezalaka ba 7 personnes te ba bloc office Mukoko sala wana ba aventure atika ngo ala mwana mai ala mwana kasi eza ba bloc Daniel Safu ala ki quartier mulu ko Daniel Safu c'est un grand combattant UDPS Daniel Safu wana et là le moula yangwana donc ça veut dire que quand on ligne mututé qu'est la voie normale de Tokenda mais il y a votre lui ba cadre UDPS ba ça net eza calme mais si vos réactions eza nini parce que tout le monde on dirait que UDPS il est comme il réclamait une chose dit autour bezo comme sengana soulèvement populaire parce que c'est la source dans la coalition il y a FCC na kashito wana za ndenge wana za omsu ngana erbela yona na insiste susu na loba subwe jour mona UDPS Kinshasa obimapine na balabala nde jour ba ki balingi coalition na te ba blo to mona wana ba aventure mutu mo za sima na ngo ba aventure ba sala wana ba blo office Mukoko sala wana faut ba qui est derrière lui mais na ok kuna trop te parce que ils ont l'impact te ngana muta UDPS j'espère que bino tout na vu la bino so boye bi makamu ndingi ilika na UDPS ezaka vitesse internet et pesa en ampleur ba blo office Mukoko sa isa blo de nesa pasala ki mais nesa ko simarati yango ba luba ekartake Jean-Marc Kabund et à la secrétaire générale ba parti politique moda a comme Jean-Marc Kabund la RDC Mobimana c'est grand guerrier à la très dynamique à confisquer même moi naï donc ça dit que ce n'est pas n'importe qui qui a rabono kotanga comme Jean-Marc Kabund il est fils Mukoko kazala pour faire la vous voyez il y a des choses que faut to lo bara un moto qui n'a pas réalité Jean-Marc Kabund va proposer Jean-Marc Kabund azalaka versatile mais personne n'est panzana parce que c'était lui ni Félix ni Nani c'était Jean-Marc Kabund a mimi parti à congrès vous demandez n'importe qui avec la pilier à UDPS quand même il faut quand même du respect ata bo sepe na été il a vu faut à la reconnaissance à l'ora mutumukie eza ba lu mo baza sima na ngala muluba eza ba lu mo baza sima na ba olinga ba longula Jean-Marc Kabund ba lu so ngolo ba non bon tout éviter ba la case monsieur sur ça na kombo na nga la muluba 100%
Et là, le monsieur n'a pas été poussé. Alors, on va faire appel à Bandekouana, Batika, président Félix, à président Congolais tout. Batika Jean-Marc Abunda, Batois Zalawana, na RDC, na l'obien insisté, ils ont la secrétaire Mokoté à parti politique, à Zaloko, Jean-Marc Abunda. Et puis, le Jean-Marc Abunda, Sala, à Kena parti en concret sur l'élection. Je vois tous les gens qui passent ici, mais attends, mon temps, clairement, tu as un parti politique de IDPS. Nalinga Congolais, ma belle Congolais, je Congolais, à tirer à monter ma belle, à Onimata, mon ninga, je crois qu'il est chaud Congolais. Mais c'est de quoi ça? Au Gocha, n'a pas Congolais, Télécamba, au Sansa, Congolais, ne se créer moi un problème. T'as besoin de Congolais généralisé. Au Gocha, t'as moi, Congolais, c'est Batiki. Bon, au moins, il y a un paysage général. Et ça fait comme un paysage général, kaka. Moi, tomate nyonso. Merci beaucoup, je fais une coco et généralisé de pèse. Là, on pas bien la vérité. Je congola on peut monter à malamou. Au moins, que on est bonga. Bande retour, on va aller dans la émission là, nande ko communiquer mingai o invité là yo. Ndeko Roger. Ndeko Roger, papa Roger. Na na mona na yo kaka. Alors ça la conduit alors baté lo ata moko malama IDPS ngalinga ya mo bongo IDPS eloko isa na Congo parti mo sala ngote bana Congo banda même ba lumba ngotu kasi mo goti ka pesa ide sigo pesa ide na nyo sezolo basigo ba cadre sigo ya IDPS bazo ko envisager nini donc ndeko mukoka bandole kakaka ba groupe bandole kakaka ba pona mambo etali IDPS IDPS ya parti mo ya ba démocrate ya parti mo ya peuple parti en masse parti dans le pouvoir. Le bloc on a un impact. Ils ont insisté. Ils ont dit vitesse. Il y a Internet, des petits ampleur. Fils Mkoko a un impact. Fils Mkoko a l'équipe ngati. On a insisté. Nali nanga, osotani nanga liboso le ngwa ka lokola yi. Le bloc on sala wana, ils ont au moins l'internet et PC goût. Talara tout ba troté, mais ils ont ning wana. Mais na obenga en ordre. Ce qui a lingi, à ça absolument populaire ou bien tout ça. Au moins tu marche ça il disait bazar combien. Avec c'est 4 personnes. N'a pas insisté papa. Il a pas ce que le non au mona milinga partout la kin. Donc ba bloc wana ngala qui pas ngouté donc je n'ai même pas le temps. Tout le monde m'a Félix à Kena l'église. On a écouté un sujet moro, je pense qu'il est trop bas. Donc il a mon fils Mkoko non. Et là, office là, je ne peux pas qu'on s'épelle en haut. Je condamne ça. Ils ont bien été. Ils ont salir l'image à grande partie de l'IDPS. Ils ont salir l'image à Jean-Marc Abound. Jean-Marc Abound, il faut bon Moutakala naïe. Parce qu'il aura sali. Ils sont très, très important pour l'IDPS. Non, on lance soit appel à Balouba, tout. On va dans la Simaya, je suis Mkoko, Bokeba. Alors, merci. Alors, concernant le président Félix, 100 jours, il faut un peu échanger. Et l'autre qui toko, il a lancé une tronçon, à Matadi, Boma, pardon? Boma, na Mwanda, c'est voilà. Na Mwanda, pardon, Mwanda, parce qu'ils ont la makila Yezunzela, on a pas bon chango. Ils ont kitoko vraiment 100 jours kitoko, président Félix a dans l'amour ya pays, tout ça bon mon corps pour mbokiki, tout ça ba polémique inutile, tout ça qui bon Mwana, to koli, surtout biso ta diaspora, comment on le qui na la émission, il y a bien boyé, vous voyez kaka, vous avez critiqué, mutupe, donc vraiment tout ce que je peux dire c'est ça. Merci Ndekaso avant tout que tam soko baksaso, tout ça n'a pas de réveil, au rappeler ba oui, ndeko omoni ndeko yazali ndeko ya IDPS awuti koloba kaka o na wuti koloba na wuti koloba yango sans coalition ba ko aider ceux qui ba continuer toujours makambo na bango ya suspension wana que coalition ezalate baza ko aider président na bango te parce que gouvernement c'est bango FCC mutu ba kosala gouvernement. Alors, bango pe baso ko exiger na gouvernement na bazala. Et bazala ini, bazala coalition. Ezali pour l'intérêt du peuple. Non le baraso qui bazali ko sala yango pour l'intérêt du peuple. Je suis d'accord. Mais si bazali ko sala yango pour l'intérêt ya Pape de réveil loba, mais dès que l'on va permettre à la télévision zolande ça arrête. Pape de réveil loba non attends. Pour l'intérêt personnel, voilà, je ne suis
suis pas d'accord. Et na uta koloba yango ndeko pe ya IDP sa uti ko répondre yango que na lino bazali ko kende mutu na mutu azala monopole azwa mo pour na ko détruire IDPS bazali ko aider président Félix Tshisekedi te ata mukete bazali ko aider ata mukete. Ok, merci to pesa ndeko malba les gars s'organiser eza la même à la diaspora eza la même na kin ba s'organiser elingolo bateke ndeti ndeko auti kolobao pourquoi yak azo lela teke ba pesa e poste na kin na Congo est-ce que ye ya bunda te auti koloba ye pe abunda makasi est-ce que auti azo lela poste voilà pape de réveil to surtout alinga ka azo poste or que za bongote gardez le coup pape de réveil yo gardez le coup ok ndeko to solanda yo pesi kombo alo ndeko to solanda yo Alain, ndeko Alain, mbote ezali ngai kashito na États-Unis. Ok, réaction na ya show ezali nini lelo on a sur le bon titre voilà. Réaction na ngeza boye. Nazali vraiment pour appuyer ndeko auti kolekali avant oya de na pape de réveil. Ndeko so, oui. Auti kolekali makambo c'est très important. Moni makambo ofisi mkoka osala ezali totally omoni mwana ndeke soka zo pimba teke mama na ye aza kopani. Eza na passeport wana derrière Koko. Ne pas tout nous destituer jamais qui n'a pas mais et non qu'on va voir là et ça m'a fait et ça bien fait vous comprenez dans ma partie politique il n'y a pas de problème est-ce quelqu'un va plus que déjà un problème au les canaux réseaux sociaux et que les canaux moquilés non les gens comme moi moqué les gens comme moi va concréter à l'interne du parti dans la interview il y a plus une coco lobby ou les lots comme ça Alexis na émission de Collier Totali va dire que quelque part c'est comme si il faut changer. Donc procédure à partir des déjà. Donc partie de les département de discipline le département de Belé va changer dans ma campagne. Donc l'office du faut faire la exactement. Puisque nous avons même pas la permanence. À comment les sociétés. À comment ça va ma campagne. Là ça va meeting na ya ba combattant ya ba parlementaire de à Soukaka wana qui na permanence. Est-ce que ce qui problème est ça? À mon âge, pas de secrétaire n'a pas parce que l'on a dit comme Mango Danini. Comme Mango Danini, on est dans ma partie, dans ma boîte, les capteurs ont émission. Est-ce que yo que nous sommes en IDP? Moi, groupe du style Moro Boyba, Sangani Bata la marche, sans autorisation secrétaire général, sans autorisation à cadre à partie Pézalak. Et là, aussi, c'est bien à jour appuyer l'idéologie à président et au découlonné. Nenga Zoloba. Est-ce que ça peut être vrai? Au salaire loko moko boyo sa meeting au la marche na yo moko sans autorité à partir baye ma va faire rapport na c'est comme une anarchie a mo sa makam na yo ndenge na ye d'accord akende na parti ba solola yango aleka le kaboleka donc parti qui dépêche qui comment na des hommes et ça nous sur les catales émission nous sur les catales émission non les hommes monter à la démocratie tout ça va moko ça va démocratie on est comme libertinage, comme une folie. Ok, merci. Ndeko Tolandio. Il y a pas tout. Oh, Bazali. Ça, vous, qui congrès IDPS. Ça évite qu'il va devenir surtout que Bazali commission de réconciliation nationale. Bazon à la partie, Bazon à la les lois à mon parti, je suis beaucoup. Comment vous avez besoin? Mais tant que vous dans les calmes, vous avez des mots. Ce que j'ai dit, par exemple, la carte à dojo. Je suis capitaine au Longo, ok? Quand vous sommes à dojo, vous dites, vous avez capitaine, soit déjà petit par rapport à eux. Yo, c'est milliard, yo, pas ordre naïe. Ok, merci Ndeko. Ordre naïe, un travail naïe, dès que ça, on sommes à la poste naïe. Yo, ça, non, je vais pas dire, on l'a petit, capitaine, yo, mon comme capitaine, ils ont raté. Merci Ndeko Kashito na États-Unis kuna tolandi ba tozoki tolandi parce que retour comme ozonga parce que pembeni ya télévision tolanda biso tolandi réaction ya Ndeko na biso Kashito voilà tokomo comme na suka émission Pape de réveil tolandi malobo tolobaki yango toloba wa ezali na parce que ils ont un groupe ya bateau bazo sala ke ba sala ba déstabiliser aussi parti wana donc ba je pense que ba autorité ba cadre au cadre ya parti wana ba me cause ba disposition parce que ibina ba groupe monsieur ezali baza même ata na Canada bazali bazana bateau ba utilisaka yo kende loba boye
salabo mais na suka na ngotala lelo mese mende akoma souffrir lobagi makamsu tindaki lelo pola ata gouverneur apamba ya Sankuru azoko kozwa ngote po ba propos po bato batindaka bango baza toujours sima caméra lobabo sala bazo coacher mais lelo ndeko na biso mende akomi na problème sérieux po na kotindeleka mingi tant bazo tinda pe vérifier ba information po musuto mona lobi information lobaki eza yango te lo azonga pe alobake na lobai makambo eza lokota atiki yango pe tiki na ba raison ndenge wana mais biso pe bakolo ba archive tobomba yango toujours mokolo yo obima kaka tosala lokwa tosaki mende na Sankuru ba image totindaki na Sankuru kuna ba voter mende te lelo mende azosubir makambo azosubir kuna voilà. Donc, tout comme on a su émission à Bisso, en tout cas, merci à tout le monde qui a été là. Merci à vous intervenir, à PSI, à idée, à vous, à OP, à compte pour fait il y a pas qu'ils allaient continuer. Bisso, que tous les ans, moi, na ba mairie koto donc bazo continuer ba fait isusu o bazo quitter bande quoi de pêche. Je pense que photo l'air yango o ndeko bande ko susu ba l'air ya ko s'organiser yango bozana pouvoir 5 ans mingite. Tous les 100 jours, en 3 mois presque, en coquille déjà. Donc, les autres, les lana nous coûtent tout. Bah, si dans la gouvernement, mais pas 100 jours, ils ont continué. Et 5 ans, ils ont continué déjà au sala. Pour s'organiser, dans l'élection, parce que l'état de droit est côté, l'élection, je pense que, bah, observateur, tant que la bateau, il y a donc parce que fraude et salami même na ba député national ba provincial wana donc eza ba fraude moko je pense que pas que monsieur Félix Aondima ba blogone za ba tricherie makasi eza nenga lo bo s'organiser bo za na terrain nini olobo pesa ba attitude bozo pesa ba élection ezaka tribalité ba élection za mboka mobimba muyaka fa voter yo mukonga voter yo muswahili voter yo pour ma président donc bobo sanate soko zolia lelo lobby il faut le capé à rolia donc kasate kako yo lelo nde yango ko ton sapo na libela voilà ezaki biso wana bato balandi biso merci mingi na OYP bazui content ba Olanda biso na esime ya Pape de Réveil malbombo ko mo lelo basuka poto kabana oui maloba suka ezali toujours tozali boboko ezali ceux qui oyo balandi biso côté oyo tosali mwambeba bolimbisa biso pour télévision yali radio te pour mbeba ezangaka te et tozali kosala kaka observation place oyo omoni tolobi mabe bolimbisa biso et nalingi nabakisa boye tozala toujours tobundaki makambo ya tribalisme ekei mais sikoyo toluka sikoyo unité nini ke mboka Congo ezonga na dignité nango bangolais barespecte biso bakongo bata Congo Brazzaville barespecte biso et to soutenir oyo azali mokonzi ya mboka po 2024 lobaki moto nyonso oyo akokoma président tokosoutenir ye lokola soki ezalaki Fayulu tonga tosoutenir Fayulu lokola yali président Félix tokosoutenir ye po ye nde ali président pour le moment ali président na biso pendant 5 ans tokosoutenir ye tina suka tozala uni et na sengi na IDPS bazala uni basorganiser po tozali na bagrand combattant awa neti balora mbakama bababi mese raison oyo babunda baloba kutu baza kutu bambargo na États-Unis bakoki koniata te mais baza koloba eloko moko te mpona mboka Congo ke bafinga to Félix to baloba boye rien bavandi kimia bazotala ndenge bakama mboka ezali kolanda vraiment coup de chapeau epai ya Laurent Mbakama likambo na mabele na babi coup de chapeau et na bosani te epai na yo aleki ndeki nga na yo kozwa yo na katikati pe ocontribuer pe mpona makambo ya mboka na biso Congo télé 24 vraiment tokende liboso et merci beaucoup l'opportunité oyo ozali kopesa ngai ntango nyonso mbote epai ya yo ndeko papa Roger place ozali et na balandi banso oyo bazali kolanda biso tokomi kaka na mbala ya nsima maloba omboka yo. Voilà, merci Pape de Réveil tokomi dimanche koya na bokebi bato balandaki biso merci encore bonne fête joyeuse fête de Pâques esika boza kuna balibota mobimba donc bazwi tenter baolanda biso nsima oyo Pape de Réveil asalobi soki totusamaki mabe bolimbisa biso tozaka mpona koservir bino mpona kopesa likanisi je pense que autorité ya IDPS tokosala mpe nyonso totomeka dimanche koya tozwa ata André Kata ya Kinshasa ou bien ata ye moko ndeko Jean Makabou tokota na contact kozwa ye te bande nini tokosula ne na ligne na telefone po apesa mpe likanisi bandeko oyo bozokanisa mabe bozonga mwa nsima oyo ndeko na biso bamisi bazoyemba
botala musala oyo ndeko Jean-Marc asali babendi bato ebele na kata UDPS ye pe je pense que azalaki parmi bato fallait babenda mais azalaki na bino ti aza wana donc coalition na bakoro bino bosali ayebi yango déjà je bokanisa te ke oyo azosala ndeko Félix ayebi yango te ndeko Félix ayebi mpe yango boso organiser mpona parti wana ezala mpe fier ya ndeko na biso ya tika biso papa Tshisekedi wa Mulumba esika aza kuna aza kopema na se ya pembeni ya na malita kuna donc asepela peke atika eloko etikali kosala malamu voilà ezalaki bongo papa na biso Roger na bandeko bauti kobenga et puis Pape de Réveil Alain Kindeki Maman Julie Place oza kuna de retour je pense que na 4 semaines ozala na biso déjà semaine ekobanda akozonga na biso donc Christelle na caméra kuna na sima Christelle Kindeki tukutani dimanche ekoya ezalaki Alain Kindeki Toronto Canada merci.